11. Express gratitude twice daily for your recognition of the fact that you have been given complete control over your own mind, and ask for guidance in order that you may use this profound gift wisely in all your thoughts and acts. 11. Exprimer gratitude na yo mbala mibale na mokolo pona reconnaissance na yo du fait que epesameli yo ozala na contrôle complète likolo ya makanisi na yo moko e senga ozala guidé pona osalela kado oyo ya munene na sagesse nyonso na makanisi na yo pe na ba acte na yo nyonso. 12. Go out of your way daily to comment enthusiastically on the good qualities of those with whom you live and work, but do not mention their negative qualities. Then observe with benefit to yourself how quickly others will begin to concentrate on your good qualities. 12. Sala makasi chaque jour pona kokomante na enthousiasme nyonso sur ba qualité ya malamu ya batu ozo vivre na bango pe oyo osalaka na bango. Kasi kolobela ba défaut to ba qualité négative na bango te. Pe observer ba bénéfice pona yo moko ndenge batu bakobanda na lombango nyonso ko se concentrer sur ba qualité na yo ya malamu. Remember, I'm still talking about how to keep your mind positive. And 13, accept all criticism of yourself as an occasion for self-examination to determine how much of it is justified, and you will be sure to make startling discoveries about yourself which will help you to the remainder of your life. Se rappeler que nazali ko continue kaka kolobela ndenge nini ya ko garder makanisi na yo ezala positive. Et 13. Accepter ba critique nyonso sur yo comme une occasion pona ko s'examiner pona ko déterminer combien na yango ezali justifié et okozala sur ya kobanda kosala ba découverte sur yo moko oyo ekobanda ko ede yo ti na suka ya reste ya vie na yo. 14. Do not accept from life or anyone else anything you do not desire. And remember that Mahatma Gandhi proved himself to be more powerful than the great British military forces by this simple method of passive resistance. 14. Kondimate kouta na vina yo to na moto nyonso eloko moko oyo olingite. Et yeba que Mahatma Gandhi a prouvaki ye moko que azali plus puissant que ba force militaire ya Grande-Bretagne na nzela ya simple méthode oyo ya résistance passive. 15. Remember always that there are two kinds of circumstances which cause you to worry. Those you can do something about and those you can do nothing about. Nothing, that is, except to use passive resistance and refuse to permit them to worry you. 15. Se rappeler tango nyonso que ezali na ba sorte mibale ya ba circonstance oyo esalaka ke okoma na ba souci. Oyo okoki kosala eloko moko pona yango na oyo okoki kosala eloko moko te pona yango. Eloko te excepté kosale la résistance passive pe koboya ko permettre yango epesa yo basusi. 16. Keep your mind eternally engaged in thinking of that which you desire most, your major purpose in life, so no time will be left for you to waste on thinking of that which you do not want. And let me digress here while I tell you we are now rubbing elbows with the great master key of success this very moment. 16. Garde makanisi na yo
eumela seko engagé ko continue ko kanisa oyo olingi plus. But to objectif na yo principal na vie. Nde atatango moko te ekotikala pona o gaspiller na kokanisaka biloko oyo olingaka te. Tika na fongola parenthèse moko tango nazoyebisa yo ke na moment oyo tozali kotoye to kotambola pembeni ya fongola ya nyonso pona kolonga. And 17, if you should ever be so unfortunate as to feel sorry for yourself, look around until you find someone who is worse off than yourself and start where you stand to give him help. Make this procedure a habit and you will witness one of the great miracles of life, because that which you do to or for another, you do to or for yourself. Soki esengelaki ozala malheureux na lolenge ya komiyokwela mawa, luka nzinga na yo titango okomona moto moko oyo azali pire to na pasi koleka yo. Banda koede ye na esika to na position ozali. Sala procédure oyo ekoma habitude pe okokoma témoin ya ba miracle ya minene ya vie, parce que oyo ozali kosala epai to pona moto mosusu, ozali kosala yango epai to pona yomoko. And 18, choose some person whom you consider to be the sort of person you would like to be. Then go to work and emulate that person in every way possible. Great people have always been hero worshippers, but they pick the right sort of people to emulate. 18. Pona mutu oyo o consideraka comme azali sorti ya moto oyo olingaka kokoma, nde kende sikoyo na kosala mosala na ko imitaka moto yango na balolenge nyonso possible. Batu ya minene nyonso bazalaka toujours ba héros adorateur. Kasi bapona sorti ya batu ya malamu ya ko imite. 19. Cultivate your tone of voice so that your words have a pleasing musical sound. And remember that the sound of your voice is an open window through which other people look into your very soul. It will be a profitable investment if you will get a tape recording machine and record samples of your voice daily while you practice the art of expressing yourself through a friendly sounding voice. If you are engaged in selling, this practice will quickly pay off in monetary dividends. 19. Cultiver to kolisa tonalité ya voix na yo na tina ete maloba na yo ezwa son moko musical ya malamu. E yeba ke son ya mongongo na yo ezali fenêtre ya kofongwama oyo batu mosusu bakoki kotala ti même na âme na yo. Ekozala investissement moko profitable soki okozwa appareil moko ya enregistrement ya cassette pe o enregistre ba échantillon ya voix na yo chaque jour tango ozali ko pratiquer art ya ko s'exprimer yo moko na son ya voix moko amical. Soki ozali engagé pona koteka, pratique oyo ekofuta yo ba dividende to profit ya mbongo. 20. Last, but by no means the least, write out this sentence and paste it in a prominent place where you work and on a mirror where you see yourself in your home. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. 20. Yasuka kasi elakisi te ya muke koma phrase oyo pe bamba yango
na esika moko visible, esika osalaka, pe na miroir esika omimonaka na ndako na yo. Oyo nyonso makanisi ekoki koconcevoir pe kondima, makanisi ekoki kosala yango. The 20 instructions I have just given you have come from my own personal experiences over more than 40 years, and they represent also my observations of more than 500 successful people who helped me to organize the Science of Success philosophy. I claim no copyright on these great truths, and I want you to possess them because I know they can bless you the remainder of your life if you are ready to accept them and put them into action. Ba 20 instructions oyo na uti juste kopesa bino e uti na propre expérience personnelle na ngai moko pendant plus de 40 ans. Et ezali ko représenter lisusu ba observation na ngai sur plus de 500 personnes oyo ba réussissa, oyo ba edaki ngai na organiser science ya mayele ya ko réussir to kolonga. Nazali ko réclamer droit d'auteur moko te na ba vérité oyo ya minene, pe na lingi yo ozwa yango parce que na yebi que ekoki kopambola yo na le reste ya vie na yo soki ozali prêt ya ko accepter yango pe kotia yango en pratique. Remember also that you are the only person who can provide you with a positive mental attitude. What are you going to do about it? On your answer to this question rests your entire future. Yeba lisusu que ozali la seule personne oyo akoki ko fournir to kopesa yo attitude moko mentale positive. Okosala na yango nini? Sur réponse na yo pona question oyo, pema pona futur na yo nyonso.